Bala ngo bomoni azane mabe me botali mwasi sango pe na caméra. Allez. Siko bande komi bana biso na boko lokola challenge. Po basi wana na mbongo na ye. O comme lokola esclave na ye. Aujourd'hui, il y a pas mal de femmes au bazar accusées de femmes stériles. Oh, avorta kami maman comme qui bosse dans nzambe pardon, bazé minanga na longolaka. Nzambe libisa nzoka papa ne matake si elle coupe si elle kola. Likolo nango. Matake si la vitamine. Okomona mama kozama matama moite boete. Okomona biso de ato da ba donc comment taka soki si la vitamine si ça raboter pe ya maman. Motoko sote. Ngana dana soki na 5 quelque. Mais ce que mon temps côté l'angana quoi 5 quelque. En tout cas maman merci. Maka soko pénétrer nda okelengi. Nisusu maman soko simbika l'idée suna eka de toloba. Wana comme les femmes fontaines. Omoni parce que parce que la télé c'est le temps. Wana pe eza sujet moko otoko vanda tokolobelela ba sentiment le lenge nini ya basi ba yambela ka ba sentiment na bango parce que moi si na moi ça dans le lenge na ye o ayambela ka sentiment ndeko clégie pe a ozala jour otokolobe. Oyo lingi koloba ke non boli kotonda ka te. To komi ko koma na suka. Lokolo za mabe. En tout cas tokoyeba ko la sima. Batu bayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko la ardoise. Mais avec divin, invitation en bois. Netika kabasali mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation boy. Bongo mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa libinote. A tchelibinope promotion ngolé ya pamba. Maison divine. Bali ngambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes de notre chaîne Congo Essengo officiel TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi, votre humble servante, Cathy Fola, maman pour la maman de la nation, à côté bino vraiment naba etando ikenabino, poto solo là vraiment na branche na biso auto intitulé la Congo. Apprends-moi Perside, auto mekaka vraiment kolobela côté ya ba mabala côté ya ba papa côté ya ba maman et puis kolaki sapé ba lo lenge nini ba bilenge la biso ba ko botamaka ba jeune fille ba jeune garçon lo lenge nini ba kozala na se ya moyi oyo vraiment avant que na meka ko fongola plateau nanga parce que je suis pas seule, je suis accompagnée na oyo bino boyebi Perside ndaka la barbette et puis na clégie zeis mokomboso de la presse oyo tozala bango na plateau mais avant que na fongola plateau nanga je m'en vais là et saluer mon caméraman derrière la caméra, l'homme intelligent wana nazomona et Domido na pesi vraiment bambote mingi et puis ma fille que j'aime beaucoup ndoi ya maman na e Perside ndaka Perside Fola kokolo la fille à maman je t'aime beaucoup Gisèle Matip et Sylvie Kitoko merveille mbimbi mes enfants chéris je vous aime énormément et Domido panzelanga plateau pour na yambaba invité Nangai Otokomeka Kosolo la Lelo vraiment bonjour maman Perside. Bonjour Cathy Fola, bonjour Mokomboso bonjour. Bonjour Fola bonjour. Ba santé kitoko. Santé pepele na kata basa kitoko mi balé besa ngasko. Na kata Congo Essengo télévision lokola toza na kata Congo Essengo tozaka toujours na Essengo. Essengo na biso to lukato connecté na ba fan na biso na ba internet na biso o balanda na biso à tout moment objectif na biso na kata apprends-moi Perside eza que ba papa na ba mama ba meka ko bongisa bisika ba fa ezali ba meka ko bongisa po lobito za na avenir meilleur to za pe na ba vie meilleure objectif na biso eza apprends-moi Perside et longo na maman ndaka et puis na papa clégie zeis ningi to so la lelo to so meka ko lobela. Toko meka on touche mingi lelo ba papa Toko simba un peu partout. Toko simba moi partout. Moi papa, moi maman et puis na télé. Na moi bilenge. Toko simba bilenge, pe toko simba moi pilipili moi mungu ayo ko sala ete libala eza kitoko. Eza kitoko. Lelo tozo mona affaire stimulant. Toke na ba papa. Papa aza na rendez-vous na maman.
alobi te namonaki Jean-Claude wana papa Jean abi namonaki Jean-Claude amelaki mwa motu wana ya rouge wana bazobenga motu rouge Jean-Claude alobaki papa soko meli yango ekozala en tout cas okokene match malamu okobanda bandaki compétition pour okita il faut ça la 50 minutes ou bien 1 heure du temps allez ndeko papa pa yoki conseil ndeko Claude ye pas salinini azu ya fungole ya salinini ameli sans pour autant koyeba eloko nini et que ko sala na kati wana to kobanda na mama Percy ndaka la ba obete ndeko komeka ko expliquer biso ba stimulant wana bazomela lelo to bomona mutu rouge ouais tina tindobo kumbaki miko matisa nzete kitisa nzete mbumelengi na ebite boma mama na ebite soki bukambetu telemisa mukuwa na ebite soki pona yo eza malamu to eza mabe meka otalisa ba internet mais bande konanga yambo yanga koloba na banina kopesa matondo mingi pembo te belé na bayike na bato nyonso bovanki na sima na sima ya caméra na biso parce que boko tala biso bino bozaka wana lokola caméra mais pour observer nyonso to salaka po te bo meka un peu kopesa biso ba argument na bino ba suggestion ba remarque ba reproche en tout cas et ça la biso bien na tondi bino ya mingi kati fola pona kokene na mwa lombango par rapport ya makambo oyo lobi en tout cas stimulant eza malamu te komona bakoko la biso bazaka capable ya kopesa mwana même na 100 ans omona bakoko la biso aza na 100 ans mais ana mino na ena monoko pona nini bayebaka nini ya kolia bwanya elekaka makasi alors lelo toko mona mayelo mondela yibi pa bakoko na biso amemi yango na lolenge na ye de tozomona prescription médicale ba plante médicinale kaka yango nde basaleli biso bakisi mais loko o ezo sala biso lelo to bana mena ko telemela babiloko o eza abus eza façon abusive la manière abusive lolenge bazo salela biloko wana po o me ozala en mesure ya ko sala mélange oyo ti la baninga na bidon topé na bouteille à mela il faut premièrement aux un vrai chercheur des deux il faut un médecin traduit praticien oyo oza bien qualifié puis oza na likabo wana oyina bwani ya koyeba ke soki na zui netinga la ba eza ngolu nzamba pesa biso oui netinga bwena na ngolu wana ya koyebisa okay kende ko li eloko boye ekosala boye sombe loko boye sala boye ko sala boye ngai awa boye kaka nazaka mingi kopesa bato astuce à pastèque pour l'estomac nazaka ko négliger nga moko mais depuis nga moko na komi ko lia pastèque boko remarquer ta émission na ko loba penza na mai pembeni te mais zeyi so elinga zala mi na mai na komela mai te pona nini parce que nazo salela eloko o na yebi bwanya na ba benga yango bwanya kasi ba jeune na biso ya lelo o komona zana no elenge oina makasi na yo na nzoto mozoke komela stimulant en oubliant que tango okoma na 60 à 70 ans o melanine po nzoto elembaka énergie oyo eza lokola naza ana na course ya okima ti par exemple poma tete mais nga na komi pena ko beta ba pa ya milai wana moni te ke tito koma kaka izam a makolo elembi na ngongai yango balobaka molo en tout cas pona ngai penza mama stimulant et à malamu te mais lokola papa za mieux placé pour bango bana mibali nde ba melaka biloko wana biso ba mama to aka wana kaka alléluia amen na kolala wana de kozeis na mono ndenge yo pe okena kuna te ngana non naturel ngana bio na beba déjà c'est beba donc kuna non na komino ba point na te moi mutu rouge lelo ekoma okina mwa cabine mais au fond vin d'amour omeli okida nene mi bengi c'est beba c'est mabe na beba kuna ya kobeba siko secret na eza nini yo sala ndeni po beba non secret c'est trop dire eza que déjà ndenge nga mona baninga musu to bandeko musu ba utiliser ba produits za stimulant komela ba mitu rouge ko sela ba ankoro ko sela ba bilomo ba bon
bolimbisa nga bato mosusu babenga ngai yuma nga non nasala yango te pour le vrai pour na caméra te non nasala yango te non nakoma à mesure ya osala yango te mpo na miyebi ke nga pena na faux mais bamaster oyo ozalaka na bango par rapport à expérience te so mpe basala yango neti nakoloba neti ndeni ya na kisi mona otanga nanga te tanga po awa bandeko bana poso bayeba une fois nde nasalelaka kisi mo boye masa mo boye moto apesanga komona Nikifaro ekozala kombo ya pharmacie nayebisa ya bambuma blevo yango ya nayebisa yo nakenda pena mpe système ekita te bando bandaki bomale nabengango bomale rapamba te yaya olemi moswa ibaisanga na odeya baplan wana na ndenge système nga kosala yango te na kompanake nga mona ana original nabeba sekufa sebeba nga moko sikoso na bino bando bakisaka bilo wana eloko wana onyokola madame nanga tunaonyokola mtoto okesanige puis eloko yango ezalaka pena fo oyoka sentiment so ekomi nde omonyokola moninga moko yo moko mpo oyoka ngo lisusu bien donc ndeko la plupart babiloko wana yaka baanesthésie eneutraliser système oyoka lisusu sentiment te moyen oyo donc ntongo ezalaka ndenge olingi oyebisa biso ke bopikiliki soki etelemi soki omeli eloko wana soki bopikiliki etelemi elingi koloba ke sentiment existe na lisusu ben oui eza eya lokola neti ndeni limisanga nde ezalaka petwana na kana ye mabe ye mkono ozwa ye yoka nsizali baplan wana ebele baya bamelaka ekomisaka eloko neti babeti ntonga anesthésie ya babeta mona elo etelemi estimule eloko ata etuti oyoka eloko te nyonso te osala yo oyoka no rien mais yango ezaka ane na position mo boyegi dosko moto wana senda oyoka sentiment le sentiment baproduit stimulé ebele ezalaka ya bamibali te ezalaka mpona mwasitoloba biso bamama nde tootinda bino bapapa bokelokufa oyoka si sentiment ezalaka ya nani ebisanga pena neti lelo boye laba obesi to kati père pena ye système boye atraîne te bino mpe basi bobombaka te bodeklare mais nde nini boye ebike noko changer système fa umela oza satisfait sikoyebisanga so ayebini solution te ok tuna ti bayebise neti lelo na baya ekoma baeboro so baeboro kitoko obaye bokeli kola mutu do nayebisi yo fo oyokela nde mutu mawa pour la plupart ya babiloko wana ezala so bayango fo yo nde oyokela mwasi mawa te nakomisi ko nde bomassacre fo nakita po yo oyoka no sentiment te sikoyo nalobi ce qui fait que mutu aumela likolo so ameli babiloko wana to achi babiloko wana ezalaka nini yo oyoka te mwana mposo oyoka sentiment oyoka te peut-être oyoka te obanda osala kaka ti oyoka kaka sentiment siko mutu aza na se yo mele babiloko mo yango mute neutraliser peut-être peni mutu aza na se ayoki esengo ti akomo souffrir donc c'est comme ça sikoyo soki tolobi to comprendre bien mpona koyoka esengo ndeko clégie mpo eloko nyonso ezalaka na temps nango mpona koyoka esengo na kati ya bosangani ya mwasi na mobali na rapport sexuel il faut ezwa combien de temps bon je sais pas par rapport esengo ya malonga eza esengo ya mbangu te de part et d'autre bapesa exemple oyo moko peut-être déjà nga mpona nga rapport sexuel tout se fait nyonso to esilaka te nyonso to esilaka kaka na caresse so olongi no caresse wana okuna mposa osouffrir te wana aloba par rapport na nga soki déjà oambale te kosuka te c'est que tu m'as pas bien compris soki oambale déjà mwasi akomi capté à partir ya caresse donc onyoka mate osouffraka makasi na osala bopo so déjà aza mbale na sentiment nyonso to osala oza d'accord donc première eloko ya olonga quand tu fais l'amour avec ta femme ouais c'est ça déjà na première partie il y a ça satisfait
so moi ça satisfait na moment autre ba première partie à caresse la deuxième partie yo mto souffrir pour faut qu'on misaille au point un sentiment le faut ça pena musala ebele parce que moni musala no sala ebele on moni sala ke batwa ki ba plan ba ke ça ba biloko moko boye c'est que ba o ba ke na ko mela ba plan la bazaka makasi na caresse te ezako tout pour na bon te ça dépend ya mutu na mutu vous comprendre ba tu soupe azane makasi mais alingara abaccepter à côté kuna pas ça la danger mutu déjà amié binzoto na ye da soyi femme a baby dans la caresse au niveau matin on souffrir donc et dépend de la temps au beau c'est la caresse ils en a chronoté ah mais même matin na balle baloba bon match na premier mi-temps si les match na premier mi-temps deuxième mi-temps comme na ngoka bo betara au PCA match de sila ya za ida mbale na mambo salaki nyoso to sala na oyeza na rabia. Merci beaucoup de l'écologie. Si quoi question on a posé à moi na la bête merci de ndakalelo tout le monde ba papa azo mela stimulant Amélie pour qu'on se le dise ba melaka yango ba melaka Amélie akepe match na maman na papa ba bundi bitumba pe si ala ba masa na maman otanga kombote ba baza la tout cas soit comprendre par rapport à trinquer match agene match so beta normal sans mort donc Amélie accueilli ndenge tout à l'heure maman perçu dans le bail que par rapport ya kotala ba nini ndenge na époque ya kala ba kokolo biso banda kokolia ba nzete na mindele basali biso ba stimulant basali ba dose nango lelo boye ya biso ay koma moi mutuku boma mama moi nini osomeli et comme et kokipe ko zaper na surdosage na kati siko yebisanga est-ce que biloko wana ya komela et ko créer conséquences et pas ya papa te à l'exception ya conséquences ya bopikili ki ba detelema ke komi stérilisé et lobi na ngonde ko clégie à l'exception ya conséquences wana poti ekitaka ekozwa yo temps psychologiquement pe oki ko lemba ça déjà conséquences siko à l'exception ya conséquences wana et ça la conséquence musu te kile musu ko lembisa mataka ba papa te ko bebisa pe mataka ba papa. En tout cas, na likambo eza vraiment vaste makasi. Nga linga toujours koloba. Moni tant bolanda biso botia na moto na bino ete journaliste aza généraliste. Aza en mesure ya okoma politique, akoma côté ya ba politique, akomi monganga, akomi pasteur, nango omona tozaka na ba programme ebele ana Congo esengo. Kasi nga lo monga na lingi na ebisa bino bandeko nanga. Boye ba ke balobi conséquences et corrigeaka mieux que conseil. Ovandi lelo na etando kolanda biso, tika tena biso na simatoli oyo solution pe ezali. Oko ko kaisu ko matela mama te. Eza moko ba conséquences. Obomi mokongo na yo. Omoni nzambe ya lola tango akeli biso apesi biso ba faculté nyonso. Nabilei ozolia, il y a des nutriments essentiels pour nourrir elombe ya papa. Voir même internet ya maman, net na conseil ya ba maman na ba astuce ya ba émission nanga, to be ba passion nanga ona ya ba patience nanga ona ya mbana sa ba maman moi ça liaka pomme mingi, pomme verte. Pomme wana ekenaka ko chauffer matrice ya maman. Non, nini vagin ya maman. Soki ozana posa papa na bana ayo kelenge okozwa kaka aina miel tozala balolenge tolaksaka olie okoka yo moko okoma moto ton papa na bana akoya eza même pas que o mundele o eloko bo eza aliment neti mwasi aliaka loso ya mobesu te yo kolia loso ya mobesu kuna na se poto mwasi amelaka masanga te yo mama olingi kopo kuna na soko koma mai oka mobala bi him petite ana ba ya trop solo mai tikali la plupart des filles ba mela masanga to yo lingi yo papa poulet mayo ngulu mayo eza na ngona protéine na malonga te kaka cholestérol yo kozwa ngo parce que mayonnaise esala mino na maki yo kolia lisusu maki parce que sauce aza maki
poni baba kudi ya soso kudi ya magi olieno ka eloko moko o tourner ka boze eloko monte yo baxi ya malunga o content o koti cholestérol na kati ya nzoto na yo siko yo tata libumo si ekomi aba papa ngo keno tala bango samedi marche de santé na ba jeune garçon pe ba komi mais so ba komi kaka na 17h marche de santé que aussi dans la capella et que aussi la kuna na ba bandana kuna ba ko tumela bango ba ngulu mayo ba tumela ba poulet mayo o meli ba castel encore castel mikoleza boisson Macron o meli castel boisson présidentielle o meli castel o meli aene ke no meli boy ba masanga nyo sona papa yo yebi e koma na malinga papa okokoka te mais tata moko bo akomela ntsamba lumbwila lutoko soki lotoko omoni kaka moi makasu omoni kaka tout ce que lotoko te to ke le kaka ntsamba na lungwila o moko bakoko la biso baka so remake mina ba mabala même ya ba film Nigeria totalaka bazaka na ntsamba to lungwila na bazoya na ngo boye eza vin ou eza naturel mais eza stimulant en même temps et puis soignaka ba maladie ebele na nzoto. Mais le ko la biso to linge évolution la technologie eloko boy nyonso bozo kineka ko emballer mama na ngai ba stimula wane bomi mabala basi ebele a poto ba komo benga bango ba internet pio pona nini po ba papa ba ko kasu ko chauffer ba mama te yango ko mona tala ka vidéo ndeko biso mo journaliste a ko filmer moi c'est a poto ko la qui c'est pour toi c'est en tout cas ndeko nga limbisa po na zon silisono ya kala e ba 2015 c'est pour toi chérie tango koya pena na ko sepelisa yo lelo komi kutu na copie ya basi ya poto oyo biso lo to la kati ya boîte to yebi okay bazo pour mibali selon longueur ya peni kanga photo tinda kisa mobali ka mo sitonga moni e pesa nga peni oze ya nani ze ya kingani ata mobali ngo bomoni azane mabe me botali moi ça ngo pe na caméra allez siko bande ko mibali na biso na ko la challenge po basi wana na mbongo na ye o comme ko la esclave na ye yo komi wana ka yo komelaka yo ko pese po ke lo papa lo objectif na yo le lo soki ba papa na biso ebele ba se retrouver faible biso pe ba mama to lingi toto na ndenga mabe non comprendre te basi to komi na mukusa moko na bite za ki Tokyo ezana utana dana evite eva linga ngo liboso valiaka pomme ya aliaka ngo liboso te mama merci ezaka pomme ezaka moto poso okota makamu tika moto Oli ka mama taka ya papa bino no boza bana basi ba pena cause ya ba problème ebele comme la ba père ben oui yango omoni likambo oyo ebike ndo za bo enko otomla note ndenga va te wala yo nde mtolobi ya de un coup kasi un coup non sakana un coup varié un coup bandaki un coup varié na lobi boye tunangani on le kaka déjà na lobi omoni tangu fola lobi mama kati fola lobi nanga moi ça kingo mwamba lobi nanga lobi là-bas opete ezalaka na ba inconvénient pona ni non to vandi place na avant que na glisser na bisika eloko nga na lisinde yo fanda omoni ba papa na biso tongo ba ko melaka ba kisi mataka na bango eke kubeba mataka nzambe nenga sala yango ezaka na lokolo moko akena kampangu bakatale belé moto na moto akoluka biso to sala ba course poto ya na samo kidio yango ko otevi ya moto na sena moi o ezaka facilité pona to ya ezaka na course to za tale yango mona maman moi se retrouver 12 bana na libumu po ba yaki penza na nzunzu bango no so piu bakoti mais au moment tant que moko a koti soit x a koti kuna sangana y to moni boné ba calcul wana nyos tout et ça les maka siko yo papa mataka no komanda makolo 4 minei po etambole ki mamba comme likambo maman comme ko benga lelo stérile nzoka yo moko aujourd'hui il y a pas mal de femmes au baza accusées de femmes stériles oh avorta kami maman comme ko senga nzambe ba pardon bazemi nanga na longolaka nzambe libisa nzoka papa ne matake si kola likolo nango matake si la vitamine okomona mama koza mo matama mo mwete boete okomona biso de ato ada ba donc mataka soki si la vitamine si ça rabote pe ya mama motoko sote ngana dana soki na 5 quelque
mais soki moto akotala nga na lokwa 5 quelque ça to chata 5 pour internet babambela biso ba âge yango to la no loba omoni zeis na lobby omoni avant to continuer wana de conseiller assez ça to comme déjà na conseiller to fongola na wana po eza na batate belé le ba boyi ba mama abosani ke yenda baby si mama likola mataka olinga moi ça batazaka kitoko raisonner balo banda ko coucher na akoma neni pona nini soki mwana zai kokola na ndako ya bino mibalite boko mona mwana na moi soko boye moi tangu kaka kiko découvrir to banda ko zongo na éducation à la vie et ça cours na za ko linga mingi yango sunganga jeunesse na nga mobimba en tout cas maman bote ya kabana balanda EDF na ba programme ya ministre na biso FSP en tout cas bokende ko tia programme o ya EDF ezaka éducation à la vie éducation à la vie sunga biso oyebi soki mwana découvrir mibali akomaka na élargissement ya basa et bon ça ko découvrir ya mibala ça kasi tango découvrir mataka mabe ndoko mona mwana zaka kokola kitoko akobela kwa mobange akomi boye yo okoma boye neni misusu ekataka na suki spermatozoïde ya mabe clergie koboya te ndeko na nga ekataka suki toyebi ke biso bamama lelo bato biso totindi bino na bisika wana botonda te totonda babakama osuna chape na nangaki bobandela bino banda ineti banda ine bokomisengi askalo yosota teke pemana tenabi ça qui est parce qu'il faut qu'on ait premièrement et on appelle ça astuce il faut premièrement savoir qu'il y a des femmes oh ba benga vaginal en tout cas maman persi baka soko pénétrer nda okelengi mususu maman soko simbika l'idée suna eka de toloba wana comme les femmes fontaines omoni parce que parce que la télé c'est le temps wana pe eza sujet moko otoko vanda tokolobelela ba sentiment lolenge nini ya basi ba yambela ka ba sentiment na bango parce que moi si na moi ça za na lolenge na ye o ayambela ka sentiment ndeko clergie pe a ozala jour otoko mais pas ça lingi koloba ke non bolingo totonda te tokomi kokoma na suka lokola za mabe en tout cas tokoyeba la sima atotonda to yozalaki toi kozala te pressé ya kotimola la terre tokomi fomba na suka mama kasindaka tozo topesi malobe pa ndeko clergie liloba na yo ya suka mwa mbote na yo mibale misatu po tokende vraiment na kosilisa nga liloba na ngeza na bandeko na bamaster na obwaka te na opesa conseil so na sisi na telemi na binaki bopesa nga permission te totelema elongo totelemaka elongo fo kozala lwanga wana esengama manda lobela yo amela fize te botuna ye nga napesi na opesa bato tout conseil bana na kabila tina bebe chocha bebe chocha fo bebe chocha totangaka ete na makambo bakangela briefing kuna tia bebe chocha te ok bana bebe chana te tobandi na mwana liboso na muta liboso tina muta suka président Fachi Beton tina chucha bozalo wanga naturel bio oliara mini netini wana tokolobela ngo mbala sima non on peut se conseil par rapport ya nini par rapport ya ke pas trop de produits stimulants banko bakifaro batramadol fize nengolo bawana taba biloko ebele pas trop yango bobatela na banzoto na ebisi tana lo bana sema be normal ndeko enani persi de ndaka liloba en tout cas maman nanga soko ko sunganga penda na liloba suka na présenter moi ba produit nanga ona yaki nango e ko sala penza malamu mingi bande ko nyoso obwana posa ba papa boko sunganga wa produit na biso ya Calicia cosmétique bande ko bomona kinga mikolele kaki na koma ki monde makasi mais boyo ko mona lisu ma persi da diminuer pona nini biso bato tosalaka bamakambo mafuta oyo topakolaka baclient tokoki koloba tozalaka tetu mingi ntango moto akolakisa yo ndenge nini okoki kosoigne loposo na yo yo lingi te yo lingi au contraire olakisa ye yo ke yo yebi ntango nga namoni Calicia cosmétique apesi nga biloko nazalaki nanu na gommage ya pamba en tout cas c'est une confession
pesunga bandeko na biso mususu babimisa ba cosmétologue ebele ba moins sérieux ba moins sérieuse na tiki or apesa ki nga rendez-vous que personne après gommage il faut yana nourrir maintenant pour na yo nga na ki moi retard le temps na nga na kende rendez-vous et sala ki était posonanga et brûlé siko kalicia cosmétique le quoi za moko ya ba partenaire nanga na bolingo azaka nango epa nanga lobi personne oza moko ya ba ambassadrice nanga oyo oko représenter produit nanga partout dans le monde kende ka kosela gamme mobimba ya $120 po lo poso ezonga yo naza na 3 yo moko mona nga l'autre fois mais le talanga bien naza na 3 jours nanga kaka ya traitement ya pamba mais na moni déjà évolution et comme mais na mikolo kote koya bon mona même pas que na rotier sous fond de temps et puis ma boko nanga bon mona vraiment naza na ba gommage nazo parce que na brûlaki parce que après ça ki na ba gommage mais na to sakité awa toza na gamme na biso o eza complète mobimba toza na eza na $120 ozomona awa tokobenda ngo bien ba eza ba produit papa ozi okoyedenga yi vraiment mwana mwasi o aza parmi ba congolaise o bazo sa musana bango kitoko soki muninga zo sa musala malamu il faut ko encourager Kalicia cosmétique ayebi lolenge nini ya ko doser ba produit o biso to utilisaka afin que yonde kunanga o salela yango na lolenge ya malamu et pour des deux azo sala ye moko pe ba mafuta oyo ezo permettre biso to zana na loposo ya kitoko bomoni o ezali huile na biso anti imperfection huile o to pakolango pendant la journée soki ozana problème ya ba imperfection na loposo na yo et que pona yo eza uniformisé te en tout cas Kalicia cosmétique akosunga yo oyo tozomona ezali gel douche na biso eza à la base ya tomate eza pena quelques abricots na kati bambumo bomonaka na bien ka pa Kalicia babenga ngo abricot esunga biso po gommage et salama malamu na yo mutu o poso na yo ezika kana ba produit ya ba carotte ya ba banane okosala la gel douche oza lokola neti ngai awa toke na lombangu toza na gommage nuit na biso awa tozali na crème de visage na biso anti-tache nuit ya kopakolango na mututi na makolo soki ozana na début ya traitement mais soki traitement na yo epusani ekokoma na ba écart okobana kosalela ngo kaka na butu o to komona ezali le na biso corporel le corporel o eza anti-vergeture ezo sunga biso bande comme so bakobenda pa caméra bakomona ke ba vergeture mo resalaka na ba mafuta mabe e komi koinde komi kokonda à cause kaka ya ba mafuta oyo ya Kalicia cosmétique o bapakolaka ngo kaka uniquement na nzoto wana to komona awa crème de visage jour na biso mafuta elongine ya nzoto ezalaka te mafuta elongi ezalaka mafuta nzoto ezali wana ezali ignorance yango lelo okomona bandeko na biso bakomi kobenga bango ba pasteur Denis Lesi pasteur Denis Lesi lelo akomi lokola exemple ya bato misusu pona makambo etali ba tampon mais ndeko na biso azikaka na ye en tout cas tokozwa pena tango ya kosola penza nango na ndeko nyonso aza na posa ya kozwa Kalicia cosmétique abengi biso kaka na plus 243 999 50 58 41 wana akozwa ngamoko représentante ya Kalicia cosmétique de tokosola mais Nicole Koya numéro plus 243 999 50 58 41 là c'est mon numéro na kotia directement en contact na Kalicia ba mafuta Kalicia et kendara déjà libanda mboka yonde koza na posa na yango en tout cas contacter nga okozala dessus te et moi liloba ya suka autre ko koloba na biso en tout cas pour continuer na ba sujet na biso bokanga mana apprends-moi Perside bokozala dessus te eza émission oyo ya kafu oye ko soigner mabota na biso na bisika oyo biso to kwei bino boyebi bokomila biso afin que to pesa bino le meilleur na biso. Merci beaucoup maman Perside, c'en est fini pour aujourd'hui. Ndenge to lobaka tango botali biso boye o s'abonner pe maman papa ndeko ya ndeko mwasi s'abonner kosuka kana ko s'abonner te moi clochette wana moi ali konga wana babenga ngo moi clochette pour na ba notification na yo o s'abonner que na clochette de notification pour ozoa toujours ba notification na biso à temps réel to lingi bino mingi na apprends-moi Perside bokoye ba ebele pe biso na bino nde to koye bebele d'ici là restez scotché branché nos bougies, vous ne serez pas déçus. Bye. Batubayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Maboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango mukolo fait tilata mabe. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion.
Congolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime